Ces derniers temps, alobi bien Karine Mokonzi, na ba plateau ya télévision to YouTube. Sobolandi Wata, sur Karine Mokonzi, a prononcé combat Karine, à répondre à la question au batuni pour la Karine, en 2022, Oyo. Bokomona, à répondre très bien, na calme nyonso, sans problème, sans rancune, na Karine Mokonzi. Or que, en réalité, na motema sikoyo, eza bongo te. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Nzambe yo bateli biso na kati ya YouTube. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Wana ya problème. Donc, Wata akosukula image na ye kaka na télévision te, mais na kati ya ye moko pona Karine Mokonzi la baronne. Bandeko, eza nécessaire. Botala teke o égale combien? Non. Karine Mokonzi égale plus de 40 musiciens. Donc, ce que musicien, au tcheye na kilo, au tcheye Karine Mokonzi, musicien wana a repésé. Na niveau national, na niveau lingaliste, na bato bangala et na bafricain, oyo balbaka lingala na kata YouTube. Musicien wana a repésé. Le bat coûte à coûte dans les kings, tous les grands mopao, Wera, fona calculer bien. Mais le qu'on a yebi, Karine Mokonzi, au tché na kilo, au tché wata, Karine Mokonzi a repésé. Donc, et puis le qu'on a yebi, faut que tu moins plus de 40 musiciens pour être équilibre. Nazoloba, pour le moment. Oui, ce qui n'a kala, dans le passé, balekaki, problème yate. Tozoloba, époque Mokonzi, monde Mokonzi, Karine Mokonzi étant que icône. Na tiki bino bo rezonango, tokota na makambo yo. Wata fasala yemoko na kati. Examen de conscience pour la Karine Mokonzi, sans que biso tomona. Nzambe yoko kisi ba promesse ya Karine Mokonzi la baronne okosaka te. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Nzambe ya papa robo oza monene. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Mpote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Yawe na bibwele sanjolama. Yawe na boto sanjolama. E Yawe. O Yawe pona ba oyo barate biloko na 2022. Pesa biso oyo ezangi na 2023. O Yawe. Yawe na bibwele sanjolama. Yawe na boto sanjolama. E Yawe.
bandeko bokoko loba papa robo importance nini eza wana po wata asala examen de conscience na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi tango oza na ye na problème ite na kati ya motema na yo, surtout soki akontribua asala parti na makambo na yo to na vie na yo. En tout cas, soki yo moko na kati no ose nettoyer bien te, ozo risque makambo ebele ya mabe ela. Wata aza na ba relation ya kosakana te, grand musicien, mais occupé te, botala bien. Wata abetaka musique, so tolandi na mbongo ya musique, mbongo ya musique, nayebi te soki akotisaka vraiment mbongo par rapport oyo adépensaka. Surtout banda akabona na Karine Mokonzi, la baronne. Oh, calme, calme. Nayebi bozoloba. Au contraire, na Karine Mokonzi, abebisa mbongo ebele. Asombeli ba musicien ticket, bake concert na France, balingi babanda boye ebebi mbongo ebebi. Naye moko la baronne basombi ticket, États-Unis, 24 musiciens bazonga. Bakoti kaka ye na musicien moko. Tala bambongo abebisa n'epoka Karine. C'est vrai makambo lobi. Mais problème eza boye. N'époque ya la baronne, soka bebisi 100 000 akotisi 1 million. Na musique te. Na kokabela époque wana babanda kokaba par mois et bokeh par rapport à sikoyo. Sikoyo pe bakabelake. Mais par mois, époque à la baronne est différent. Après la baronne, catastrophe kotaki. Bozako monango te. Soko tuni ataba masaro bakoloba oui. Tokende congé. Soki la baronne alaki, tolinga tokende congé te. Wana déjà signe. Bolingi masaro atangela bino ba brique ya dollar. Alors Karine Mokonzi la baronne, pouvoir, icône. Bandeko eza blague te, eza très important. Gakaka na mona yango te. Po wata soka lingoloba kombolo te akoloba te. Akobeto kara, surtout soki boza en bonne relation te, en bon terme te. Ndenge baza sikoyo na la baronne. Bonne relation eza te. Tokende tout droit mbala moko baza na mauvaise relation. Mais wata tango akoloba na télévision, makamba la baronne aza tellement à l'aise. Mutu nyonso akomonake oui. Bazanga kaka problème, mais baza kutu na relation lisusu, voire même babenganaka SSC. Bien sûr, ba chroniqueur, ba journaliste, ba évitaka kotuna question wana, est-ce que na la baronne mikolo yo bosololi to ndenge nini? Boyi ba question wana ndenge salaka mwa mukeno. Alors pona acha mal invité na wata mal à l'aise te ebongi amema makambo kitoko. Mais toza na tina toluka mingi te. Toza pe na tina toluka te eza bongo. O nga papa robo na lobi bondima yango. So bondima yango te bosa soni. Boya kondima ukaka ata na sima. Yango wana wata eza nécessaire. Obligation to devoir na ye.
obligé kutu te, obligation te. Devoir na ye na kati asesukula motema, anettoyer, abongisa na kati ya ye, akanisa malamu likambo nini ye na la baronne po ye akoma pembe peto. Po la baronne ye ndenga aza wana soki aza bien na yo te, boza en bon terme te to en bonne relation, la baronne ata azotake yo te, ata azosala eloko te, aza na basigne akolakisa biso nga na moto oyo tozali en bonne relation te, tozali ya kobebana to tozali na biso mutu na mutu na makambo na ye. La baronne alakisaka besigne na maloba, na bageste, na bemission, na makambo tu. Alors la baronne ti sikoyo alakisaka biso pe relation eza malamu te, surtout na basigne asalaka alakisaka biso, voire même wata aza moto lokuta. Bon, pana biso te, pa ba relation na ye pe te, c'est possible pa la baronne. nayebi bokoloba papa robo, basigne eboni okoma koyeba na la baronne, ezaka likambo komesana. Wata moto na lokuta nana kondima ye wata azaka lokuta bondima te bongo ti mais bon ekoza parti ya likambo eza entre bango na la baronne. Bakisa na likolo nani papa Hervé Ferregola, bakisa na likolo papa na Davina Gola. Ay, bandeko eza makambo oyo ya réalité, pona makambo mosusu efungama pa ya wata. Po la baronne ndenge azalaka wana ata yaka na mwa retard ntango moto asali groupe na ye, dans d'autres sortes Karine azalaka cofondateur. Ah oui, aza cofondateur ya maison mère te wana na koloba te, mais aza cofondateur ya Musica Fabricas ya wata pe. Ata ya na nsima ata betaka ndolo te, maza parti na maison mère pe aza na likambo na ye. Donc Karine Mokonzi soki alobi abando futisa bamusicien badete moral awa banke ekotonda yango. Ntango nalobi la baronne soki otie na kilo o mesure na musicien fotia 40, plus de 40 10 te me eleka yo moko luka kaka nombre okotiaka. Soki otie Karine otie 40, balance ekokita, otie so musicien moko na likolo 41, soki ekoki te bakisaka kaka. Mais bon wana eyebani nango, oyo ayebi yango te yoka yango mpa na nga. O mpe ayebi te ke wata ndenge aza wana na motema na ye aza na makambo mosusu mpo na la baronne, na monoko na ye abimisaka image mosusu. Si boyebi oyo mpe ayebaki te ke na epoke ya Karine Mokonzi wata soki abebisi 100,000 akoti 1 million. Na epoke ya lelo wata soki abebisi 100,000 akotisi 122,000. Bobanga te eza bongo. Ata tour oyo bomoni akomi na barelation ebele, c'est vrai bomonaka ye
Tobo Monaï, voire même la présidence avant Dissa Makam, la IDPS avant Dissa Makam. Mais égal la régente. Pour esa question, il y a Bawa Soutambongo. Waba Soutambongo et la Kisi, Oyo, Bapesa, Batalate. Tuna, président Massaro, Aïbsayo. Président Massaro, Tangela Bango Bablik, utilisé na Falangaranga, Ezane Makamo. Bablik, Pona Gotonga Ndagote, mais Bablik, Pona Gotonga, poche. Ah oui. Mais bon, na moment Oyo, Tozana Matanga, ya martyr Oyo, Watabetaki. Parce que ça coûte de l'argent. Bongo et Bebaka Pobeta na martyr. Ezate Okyo Feleboy Obanobet. Ou bien, ma relation, ma koko aider, moi mouké. Mais bon, bandeko, la sokisiao. Botika la malamu, et ciao. Yahweh na bibwele sanjolama. Yahweh na bo poto sanjolama. E Yahweh. O Yahweh ponaba oyobara tebilo kona 2022. Pesa biso oyezangi na 2023. O Yahweh. Yahweh na bibwele sanjolama. Yahweh na bo poto sanjolama. E Yahweh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.